Caméléon. Caméléon aza nyama moko soki akei pembeni ya nzete moko o eza na couleur vert a épousé couleur wana ye pe akomi vert. Caméléon aza pe lisusu nyama o soki akei penepene ya fololo moko o eza na couleur rouge a épousé pe couleur wana akomi rouge. Eloko nini Caméléon azomeka enseigner biso? Na vie, il faut kozala flexible. Na vie, il faut koyeba ko s'adapter na environnement oyo ozo se retrouver et puis na environnement oyo ozo planifier ya kokende. Eza bien te ke yo okei bisika moko boye ozo kende kolakisa ke yonde oleki, yonde oyebi, bilei ya mboka na bino nde eleki goût. Na vie, il faut koyeba ko s'adapter. Pona ko éviter ko se créer ba ennemi. Est-ce que Caméléon era poussani pembeni ya nzete? Akomaka nzete? Non. Donc nature na ye ya fond o eza Caméléon échangeaka te. Mais flexibilité nde epena esprit adaptation. Yango eleki nyonso. Ce n'est pas l'hypocrisie. Non, non.